Ce que Isaïe 7 est, et que la Syrie médite du mal contre toi. Ah, ils ont médité du mal. Le Yembwana est pambaté. Tout le monde a 4 ans de la temple, la population, de gauche, droite, là, takolia, baizoué, bamakambozia, nasimate. Tant que je moi-même, il y a Talampela Izalikoya, Talamawa et Tony Namboka Yaki Pambate. Nabisikabi, Vandilova, Yaki Pambate Nzemboan. Zamna Bumotata Musa Salola Penase, Maton Pelukumpe, Kimbo na Boule, na Bolgo, na Buboto, no Munene Yawen Zamna Monsapona Tamsa Bapanamno, Marge Mukil Bazoko, Ina Libotano, Bazo, Ina Ezala, peuple Nyosumba Ezali, toujours na Traknar, na Bitungi Sendenge Nandenge. Tractation ça va ça la contre peuple luki atabo mengwa mukilitika ça luki c'est le boko notata yokla libotamba yokla mbuka mbama ete mukili nkekana ngo myangu nyos na ba mitambo nyos matimo nyos ba bogishi kona liboto yo yawe ndam na bumo yonde go buka ngo nyos ko sisa ngo nyos nyata nyos nye le boko na yo nguya mbali ko sala kana mulende sala libote tombola ma likolo na mboko mobimba esungama ebatelama epesa esengo pesa maton epana yo ya wenzam la moy ndenge libota basali kuyangela lila kona yo tikete libota basango la mokile limisa libota to bata masumu mabunga nyoso onyoso basiko leka basali ko commettre limisa mabunga nyoso na tete bolingo no tata pe bomoko no eza la kat na libota bolingo tata mwana mo centre yikana likolo yikana pe kata mo sali abonge tambu sa bonge batela bonge pesa kimia mokano ya wenzam na bumo ikokisa makata bapona mino na comme les Christ na Nazareth na ngwam ni mo centre bela kino bomona seko. Cette rencontre pour moi, ça fait quand même plaisir. Après, notre Nizam n'a pas participé, Bazalipé, Cap de Sika, ça me fait tellement du bien. Vraiment, le Bota Petro Congo, ça fait quand même beaucoup d'engouement, beaucoup de capacités, beaucoup d'amour pour l'église de Malédam et tout ce que vous êtes en train de faire dans la rotique communauté.
Moi, je croyais que dans la Bible, je croyais que alléluia, que le contraire. Parce que pour l'établir, il va au Matanicolo. C'est impossible. Ça veut dire qu'on parle de Banaki Église. Vous avez un salon. Nabi, bande ko place on a kindé toute deuxième première cellule siège de salon. Bandinga balbino kindé les a coin réglé ça n'a bon côté bateau baza qu'on a ba pauvre to ko cha église qu'on a té mieux vaut ka ça vous lemba malete mais prophète on dirait molimo les hommes on a té baza la ba pauvre baza bateau pour la tina milimu na ba ko faiza la so en grec ou de course dans les premières cellules kindel tout ça qui 37 batelme babi bisoto dicto boy obugizela babimi ti bazube babi soto te ya katoke église le ko rabi moka ko swa bokende tombo na ekende sango e matamo kilimo bimba parce que le meko chala que kindel la moto chaque église mais kuna pe le bekei eza point réglé bato on dirait babenga ba pauvre mais moi j'étais content mais nanda kondima bazak na doute na mitema makasi on me place dans les agnes de la comme une place où on sentit un plaisir plateau et si comme moko na quartier na vono ko admirer quartier wana ko le kabuta matin mais quel thème comme pinga bitumba tout le temps ba tinda bato ba ko bonisa même l'église mais ko la baki lokola indele ba mitema makasi ko la monisi ye moko asia ya katikati awa nyoso ba mona kitona tena balo eko zalate et Roger kubuka ko sirisa parti nyoso et le maman ka ndura disano katiza kitoko ezakina ilengi so komi wana ne so komi suka barava suka ya balugwako na ko admirer na maternité ya bande on a biso ba master bazaki na on a ezaki na kitoko na onyo sekela barave kata kindele na le bande mais il y avait même pas d'acheter pour bachaki mitema makasi parce batuli ba bazonga si mapona ndenge na chaya ndo bana kindele mais batu bakena ki pona chez église sika ba pauvre mais j'avais dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ils sont allés, Bakenda, ils le Babunga. Pendant Bakenda, on dirait Munga Bachela Nzungu. Et moi, on a ajouté. Frère de sœur, il va ayez écouté Big Sabo Monabat. C'est voilà, l'île va. C'est un souci, on a sa mobilité. C'est un souci, le banc de Migina Magamon, on a su boiter, on a zara boiter. Yawende achali goza ndengwan yawende ayebi o ndigoza ya yebi akumona kayo akoluka kayo komi boma kanzoto te goza lokola tel goza lokola tel bokoma lokola tel ça n'a pas d'importance. Comme on a bien beaucoup de sika bakilime pour achever ba maintenant bana le bato akuta oni nana tindi bino bombe bato boy basimba ka bango te mais quelle salle quelle oblique quelle grandeur oya wa ko sabino et pourquoi ba ba ke mutuna bango abimela ka ba singana nala kana na 14e na obimela ka mutu ndenge ni donc yawe ye moko ayaka a intervenir là-bas comme que le pocha ba kidnapping wana. So matina moto mususi yona karte na sima wa zana sima ndia uchayo drug direct na makolala kule mama mata n'importe quel bisizala na maye mondi na ndo makula kepsa bino banda kala kule bana ndo kula susaya koleka amusa le bino sanke de so comprendre vale amen 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 avec tout le bassin ça va ça pour déstabiliser Conde mais il y a beaucoup de nations on a beaucoup de bassin mais ça pamba parce que t'as mis de bassin à la moitié à 3/4 ya bassin il va zo ba kena bango le ba ekutumbo na kankoleka
kozwa me moto azoleka wana kola saleli ya kote asali tata tokelela te liloba tata asi abongisa baponami na ye devant mbongo me mpe azalaki mokolo wana vide eloko te bon nakende susu na famille lelo banda lelo bani kofashone na kofula yo bozebisanga botelaka basali balingi bafula bango bakende na bango balingi bafula bango balingi kofulama te nendeko azongi aye bayebisa bandoke kuna makambo tokuti donc mbongo eza prêt $2000 par mois mais bo baza baproche na bango bazwa $2000 te kaka basali liloba mosusu mpe ayebisi toa bapaster ebele tozotambolaka mpo tozwa basakoli ya lilo mais mpo nali bango baforme te mais mpo nali bango basali baninga te batransforme baninga mpe lokola liloba esali heureusement ke bana liloba mpe tolingi bino boya epa na biso mpo toyeba sekret ya moto na bino wana nini ya yebisi bango sekret ya moto wana motema kaka motema kimia na bato neo bato lisika azalaka na mwa nzungu moko boye te me moto apesa yenga nzungu yango sengela ezala mpe na eglise koleka oyo sengela ezala mpe na mplere koleka na koni ebongo oyo apesinga krist oyo apesinga nzungu nga naleka ye bandi boni c'est grave mpona kokamba bango po ezala motu ya limbende mpona kokamba bandeko ozimona basamble awo bino moko bomona mwa bavantire awo gloire à Dieu na oyo bozokamba malgré kuna bazopropose mbongo $2000 nakolia bien me awa mpe nzoto eza mike nasambela mingi mosakoli avimba ta libumu dota namonaka me mosakoli mpona aliaka bien to ndenge nini segresarantana même nandeko nafinaka ezakalikolale tika toza wana ezakalikolale nakambo ngai ya boye ondine mati nasambelaka ekita elongwa nyonso nazongaka ndenge nazalaki kuna na royaume naza na pierre pose basanje basimbi petro congo pour le moment ata makambo ezangaka te chapeau na basali parce que basali mosusu makambo azosala eza delecte surtout basakoli otosala priere moko boye basango ya yo este nazokamba mpo banda na banda depuis 81 kosakola même nazopambola nda mosusu tokutaka vide aza na eloko tokotali botoyebiso motei awa balani tende eloko te tito sisi priere baosolonga ata tobimisi na poche topesi bango otikala kosalela bana ata semaine waliama. Je voulais même pas que d'après sa principe, tout que dépend de la pour tout pèse et pèse mon tabou. Mais comment c'est possible ça pour le temps la grise à Soroboy? Papa tout qui ça de monde mais à l'éliment na monsieur. Mais on a les leur dire bozozo pèse ça bana mwana mutote. Soyez prudents. Heureusement qu'on a vu dans Petro Congo na yokana makambe wana te. Ça fait mal que la salle depuis 81 n'a yebisa na mon limité que pesa ata $100 ata $10 na senga pas mon limité ko senga na yebisa ka bango senga na ata problème tondi awo tondi lokola ngomba na senga na yebisa ka eka kuna pe fona lo bana mo kote na kansika ata eleke eso senga kuna na makambo to za roho sana na yebisa bani bon lotika lotaleka yebo mukolo l'église na salle mais où il a raté parce que la porte même 15 même 16 la porte coco mais prophète ça va se titer na ye na madon pour la dîner na on peut c'est pas prophète na senga ka pas pour tout et puis là on besoin on a besoin mon prophète na senga qui là bon boy na senga bolo que là bon atikela que bon boy bien Nabo basara ki musu bakoma na usana l'église avanda a vivre enveloppe comme bon enveloppe boso tiembo monta boye après bamo kongola mais etina makabongo te
l'église kuna mosakula zo yamba kuna bongo de koma ba enveloppe na kongo na komi yakana yakana pusa mbo champo go monta bo non peut-être etinda ya église bongo ba senga ka o salaka ya ko escroqueter ya ko sakula te public non le bigo epesa maka ndenge bozo ya boye ndenge bozo mona na boye ndenge bozo yemba boye ndenge bigo ya bozo pe bozo ate le peuple soto ya kawa monake nabios kando bien da telemak il sa prophète ka audition moyete tout les a bloqué na bakani na yeko pesa bongo te neko pesa benediction makama nzoto te na yeko na bolingweza pesa bolingwana so ezali ya mona kufungola nze ala banda pesa rapport wana Petro Congo c'est extraordinaire ndeko la salle kabino nanga moko elekela kanga nanga mona remercier kankolo kolo nzamna ngauza lekumu na mayusali kati na libota wana entre benediction yose ya sasa mamba ezango la salle tenga miboye benediction yose yiko vana na Petro Congo siko badinga pe nchini pe babalozo pe yango donc gloire à Dieu na mayiboye sala kisasa mamba babalozo la bongote bolamu kisi peuple de Dieu. C'est une église d'exemplaires. Ozaba exemplaire. Pour apprendre la Petro Congo. Amen. Kuna kame bozo forcer ba te. Nasema yemza ke botika kutumisha bani bino moko ba musoba ya ko répondre prophète d'ambassade belé. Donc zanga ko saila nkolote. Parce que après tout, on doit dépenser ni pour les autres. Les autres qui na banjela, batbatoni na baba, bangana ndaba, batbatoni na bangana wana na msunya batu bazosanisa wana. Bongo na bino na ba internet. Bazokata kata moto bacheti na plateau bachina kwanga baote. Baloka sangombe ubita babe ngulu mawatro. Baoto kisape mishu na batu bacheti na plateau baote. Na bino nyos na ata na yemo kazoba. Tout ce lien que les gens me suivent. Le quota. Nana lena ni munyama tu. Donc tu nyos azalia. Nyos c'est les cas des gens là. Mais bien vous avez pensé Belgique et refoulé nyos. Donc voilà d'un coup là à purifier cabine donc voilà nyos aussi consommer. Mais nous batika libela nous sommes à zonger. Voilà zonger là continuer là. Toni saka ya ngulu na nzunga ta na sani ata 3 fois par na tour ya kwa na sani c'est normal mais ba pona na tata la politique libela ba ko jure ba ko zongi samona monoko tika la batamukile na mabunga la bango comment motakomi l'atrocité est-ce que balongo ni tema ya ba lion ba eko chana kat na bato azokata kingo amuninga moto sans pitié parce que tu me contrôles kuna bakata mi bakingo bato bazotala mais alors ce peuple moi je suis en train de demander mais comment ce peuple devient totalement un peuple naïf qui ne peut même pas réagir étant donné que par Israël ça a tout fait pour lutter par exemple lutter la prière bien sûr mais par exemple lutter pena on dit bundeli. Moi, je ne sais pas, il est pas coach. Nous sommes en appelé, je ne sais pas, lutter, longi, l'équipe. Et mon peuple congolais, tu as le carbone. Va côté, parce que ma camille va cadena na va porte, je ne sais pas, je n'ai rien à intervenir. Mais tu vas pour la côté de l'arbre, bino de l'arbre, et ça va nous vite. Vous préparez à terre, et là, comment vous dites, les autres contraints, à tabac 50 thés. Mais comment on ne peut pas, on ne peut pas se défendre. Mais le pas mon ambiance, beaucoup de moi, de l'organisation qui m'a dit, à tout un peu dans mon état, voilà. Gloire à Dieu, major, moi, on a pas encore, pas côté les ballons. Major, pas côté les ballons. Après ça, il y a un rapport, on a pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, n'a limité n'a que l'engagement, c'est 29. Na mokonzi na bango colonel ti bazokata ndele de bakata ngombe batu baotala bango pe katikata 600 mokonzi 600 bazingi bango bino pe bozoku major yoku
Ah, se rappelle qu'un prophète, le prophète qu'on appelle ça qui est un beauté. Na kufika boyka bamba. Nandega manque batikali nzela. Amoni ayiba kuduteme basi bakati 27 deux personnes dans la journée où il y a Simbaki à l'automne comme un prophète qu'on a fait n'alinga kai ne ba biminde ba peut certainement je na limité mes frères ok les comme m'a fait ça veut même que ça c'est au besoin d'intercaler la salle alors voilà le mot roman donc on dit tout ça n'a pas tout mais va limiter et s'attaque les nerfs et on veut aider échanger les nerfs donc même si les choses maintenant va notifier parce qu'on doit d'abord notifier frères et sœurs je suis tellement content quand on a comme à la pétrole Congo parce que le coup du Matambo il y a déjà tout d'abord la salle peut pas commencer à la tête là pour cette la coup base à 2000 la salle va qu'elle a l'église one et il dit que la salle va encore appeler à éléphant ça contre la bilana pour liata la salle sur la salle bien monsieur va à éléphant Zoku même ma campagne va moi y ça va de basi oh nga banda 1981 la salle d'âme la bima 14 ans à va tomber 28 ans non na y ça me dit que bon ma sœur obliga prière d'Élysée oui prière d'Élysée prière d'Élysée non même na yo c'est on le cabane prière d'Élysée mon zolo na zolo ça bien mais bato wana soba shuka mona bapase wana na kubeta makuku pendana olala kungina koseka c'est impossible et c'est basali baosala mosala ntango na ndenge akinya na esengo coup de chapeau na basali église etombani na concours na bango je ne pourrais même pas les sous-estimer mais oyo satan c'est latilati aseka barecrute bango mosala oyebisa basali mosala engo nani baluka bango so bazulinga ata 2000 na uzala longtemps bakomi ebele bazoya kabeboya ata na bi bayaka na soute base continuer heureusement que ça église atata soki te kasi nde sekufi parce que baravagé c'est vrai que bo bazosala molimo bazalia nde petro konge evanda kimia nayoka te kuna ekoswana baproblème ezanga te mais kimia ezozala totalement vraiment sur ce ça veut que tant l'église est bandée qu'il y a 20e église dans le monde entier. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de vanité. Mais nous avons commencé à façonner quand même ici. Vous travaillez ma casse. Ah, il faut taper trop Congo. Vous avez ma casse. Vous avez ne sais pas la dame la vie non. Attends, tu as terminé à $1 million à quoi la vie notaire. Vous avez un moko et tellement de pour la lilo. Na monke na moto bokomi na mosiko ya mwana bazana rezuba kima kona Martin no ite hizo aba problème kuna gana ngana ni liambo c'est dans le monde entier le même jour on va célébrer même les États-Unis bazana mobilisé bango nous ala butu mais bazana mobilisé va célébrer cette scène de la vie donc cette scène qui est là comme mondial et sur les cas Brazza Barata la Garo Barata la Bazo Sarapé va célébrer le même jour. Donc, au fond, ça y est, et moi, ça va parce que je ne pourrais même pas dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde, on a 4 ans de la la population, de gauche, droite, colata, colia, baizoué, bamakambosia, nasimate. Tant que j'ai moi-même, il y a Talampela, Isadikoya, Talamawa et Tondi Namboka, Yaki Pambate. Na bisika bi vandili loba yaki pamba tenzemboane et tant que même pour le moment Esaïe 7 elle est lit Esaïe 7 ça significatif on médite du mal contre tout ce peuple tout ce pays mais le sang de ça là c'est vrai que ce chauffeur qui m'attire ça peut changer de donne c'est vrai j'aime tellement le blanc parce que sans eux, les blancs sont bien. Ce n'est pas tous les blancs qui ont toujours été mauvais. Les blancs, ils bien. Mais les blancs au Satan assis à classer, ils sont en train de marcher maintenant contre le peuple noir. Quand vous entendez même la chanson,
ce que la S médite du mal contre toi, c'est pas pour rien. Parce qu'on a mon ami en Angola. Dites à tous ces pasteurs, oh bah Lucas Liloboy, c'est quand est en Angola, ce bataille va toucher une autre, même là-bas blanc. Quand ils viendront toucher ce corps, vous voyez là-bas on m'a bécouna. Et ben de là-bas on a un problème. Parce que tant qu'il y a qui en Angola, là tu vas Kaboul, Bakote Libino, bagarre de corps, il y a pas paquet. On est pas paquet, bagarre de corps, bachela qui prend de conabino. Ma boko ego kutanate. Toujours la gana mama, botela moto, ma boko. Toujours na sambela nzam, sala ke maboko ne eko ya na nzoto boy. E simba te kaboy. Ben na lufu ndeko na bina ebisa bande ko bayi ko zwanga. Ah, bino boye ko zwanga. Batu ba vande lenga na minduki po basila ba bomba nga kuna. Mina ko kimate, toujours ke na bino me boko vivre e ko yelanga mabe. Ingeza même nazo kende bonna ko zwaliwa kuna. Me bakutika la ko kokate. Prophète Zolo Babondé ni toi na sécurité na abi na modi sécurité na binoté wana to sana mutu kama mazaki témoin makamno soyaka mais o ko yela ndeko na bino comment nzamba bombela ya bombela kata. Merci mon Dieu, vous avez fait de votre humble serviteur un ciment que vous avez beaucoup façonné. Peuple rêveur naïf bakote lebina bakoluna bovandenien bana mike ba obwaka mabanga na quartier ba mikolo ba croiser maboko ba ko mobanga na bana ya boy ba mikolo. Est-ce qu'on peut pas faire que parana que na moi mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Autorité zangi na bana na bakuluna. L'État a bondi malgré tout. Ya on va nimelo ba mettez-vous dans comme un corps bazana bolingo. On a ça la bino par beaucoup apporter même à merveille. Mboka ni ko se réfugié quand ça barde na ba mboka ba voisin ba zo ka refuge facilement wa pe ba za ka kula ba konji ba za ka l'aise akotonga na ndako akosa la même d'activité na ye. Mais quand vous allez chez eux au commis nyoka kuta na valeur et bien, si comme sous ngombe kutana valeur, yo congolais donc mutu zéro. Ok, ma pe Angola, na Angola pe e barda kuna bazwa qui réfugie awa. Mais ici quand ça barde et wapi, boki mana balé. Parce que ça devrait être là bientôt. Je dis ça parce que tango ya soudainement bol bateke badno se ba mona raté. Mais je suis en train de demander mon Dieu que peut-il vous faire grâce. Peut-être na koyanga nabino na bomoko nabino, gloire à Dieu. Dieu a mis son église ici, sa parole dans ce pays et sauver mboka nyos bazo sengango même bamdele il demande pour que l'obéisse à la prêcher chez eux. Voilà, même en Amérique, basali mikande que basali baebi que basali bando connaître commettre ba bêtise même sali kaka bango moko Amérique aux décisions sur ko punir sur ko longola ye voilà pour défendre l'église. Frères et sœurs, on est dans la joie, on peut s'égayer, mais dans les jours à venir on ne serait même pas dans la joie. Heureusement que le chef du moment a craintif à sa peureté. Mais dans peu de temps, voilà comment il a changé. À travailler, à cause de la même macambo. Et belé. Bien que on dit maté. Parce que le moment où le régime côté Covid-19 et critique économie mondiale, Covid-19, ça bloquait le tout. Mais qu'on méditait toujours du mal contre Bazana Bonne et l'autre côté, pourquoi tous ces genres de trucs? Le peuple congolais banika kolia, komela, kolata, kobina, kobota, terminé. Mais on en veut à ce peuple. Pourquoi ils doivent toujours méditer du mal contre un peuple qui ne fait rien, qui ne crée pas de problèmes aux gens? Oh, ils ont un pays dans le monde entier. Amérique bouger, Europe bouger, boutique, mais oh, il y a Congo, ata boleli boleli. Il n'y a personne qui intervient. On est dans le malheur.
Mais Dieu a toujours eu pitié de ses élus. Il y a un même là-bas. Si vous avez enlevé, simba rabatote. Même si il y a koboma, yote, binote. Même balogote na mutuka, vous avez photo moto, tete bino awate, bino, kita, enlèvement. Bon mataka na motote, yo na kat, mususu na sima. Azana sima nda ochayo, drogue. Kokende ba okende, ti ozotala bo imbele zokota po balzo arrain. Quelle douleur. Mbele zokota ti zokoma na motema po bakata motema zo monde. Est ça bien hein? Kola akeb saka ba pona mina ite. Kotambula butu butu atanza la lala. Kokondo tambula ka wusu butu butu. Ba bus muso akomata keba. So moni ke chauffeur azaka na quartier na bino yebi wana no mata. Malamu ata ndeko na bino profete konde atata unazaki na baspace ke mbongo za tata na poche na bandolo ngwa aéroport quand c'est azap kuna na quand c'est ta makolo 10 ans na kufate ngana mboko même na moto na ko jeter moto tant ko la salo ba ke eza eloko yepo eboma soit ebuka makola batu na kisa impossible. Mieux vaut makolo. Maintenant si natambola kasa ti pompage makolo kende zonga mbala na mbala nakupate koza la presse mingi na bio na mukolo lelo mais ozotala ti bazo chambeli ba okata même non est-ce que bon mona on ba na internet nani bo moniteur et la bino ti bazo tobola mbelo zo mon est ça bien tam so supporter douleur ke bisabo moyo na yo ata bana kotinda kabana bitinda teta bana bakumozo abonlu bangonde be meilleur cabri minga sala moko mso asala 7 ans batushate nandeke baye kotika mais eko sala tout le temps boyete ukuta na pe batu basa basinya na mabe basala kaka pour le moment na rasuna iloba plainte ezaliata 6 familles bazako lela bana babunga ça fait mal. Parce qu'on a eu qu'à moi na le abungi. Si c'est bazar porté disparu. Bon, bien sûr que monsieur va outa kalibanda nde baya que pour le ba et de et ça la mystère nde ba outa na l'église monsieur nde ba zoko lela. Mais au mobimba vanda le ba c'est très dangereux que bon mona que ba to babungi. Ko la sai la bino. Bobanga pété na pèse message à Bobanga. Mais je dois dire parce que de cela, on devait vivre un problème sérieux. Comme on a remarqué, ça, on a moqué les assoubientés, moqué les assouna mawate, moqué les comme les bomis. Kola sunga, après ça, bien maïla molimo, tant on paie là-haut, et ça, il y a besoin déjà tout nécessaire à défendre. Ce que se défendre, ça peut m'abêter. Ce que ça peut piéger à tirer à mi-tambo. Mais ce que côté le yopé, ça, il faut se débattre. Ça va être fort pour se défendre. Comment on ne peut pas se défendre? Mais les enfants d'Israël se défendaient. Mais les Israël va lutter, va gagner peuple, va longuer. Ça c'est fort. Que la paix s'appelle Maël à Molimo pour ne pas s'échapper. Na mbonge au telemili libota. C'est vaguement impossible. Alors vous en avez pour moko, vous en avez kimia. Bolinga na makasi bolingo mata po bolingo wana esenga na likolo tokania nabi mabe la voix de tika kana miso zotal jiba makamze ya bongo monoko elobite je dois dire temba nzembo nzambi pona siona na kozala kimiate pona Jérusalem na kovanda niete. Voilà mon message et puis ça mi pona bino bocha libota mumbawa na le sam ba africain balingana raté manque d'amour africain yangwana bazukof bazumuna na bango États-Unis d'Amérique bamona ngo Union européenne ba pays monsieur se compter que ça adhérer pour na bon moko l'union fait la force mon cher mais pas et surtout RDC vous a abandonné à vous-même personne oazo kanisa pona bolam pona bino merci pour na boto tsende ba bunda ba sala moi sala. Malgré eux, ils ont des problèmes sérieux.
likolo etalaka makambo bosali na bino eloko te bofingi na bino bato te eze ndeko na bino afingi même na bamdele j'ai même pas droit. Ce sont des gens à respecter. Donc parce que nous respecter bango te comment et bon micro na chimi na salango et bon chaussure na latte na salango et bongo mitukoto otambola no mais ce sont eux qui ont fabriqué qui quand tu as apporté nous a rapporté kakambaso apa mbaso na kwanga meilleure invention noire kwanga apa kwanga nini susu pese ya kubwakela moto mpese makwanza ndoto mobimba na nzoko oui nzoko makole vimbi ya moto noara ebi kama kambwana congolais surtout kola kamba ça peut pas vous faire peur parce que peur de Satan au contraire ça doit vous donner beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour que vous puissiez résister à toute tentative du diable. Kolo Akam. Boton Samana Bomoko. Parce que si on célèbre la Sainte Seine, c'est une force encore que nous pourrons acquérir davantage. Mais allez au bazo maté, bazana conquête, yabasa koli, ba kende pana bango, ba intéressé et belé. Mais nazo semble po bandima, bazana bonko na bali ambongwana, po autotika la biso atamuke. Ce que je peux dire dans cette église, même Natikali Nabatami Balina ressemble à un dame, je ne changerai jamais. Même Natikali Ngamoko, je serai là parce que j'avais commencé, j'étais seul. Ni parents, ni papa, ni maman, dans un internat. Mais na fou comme na monto ambeto nzambe, la qui sang église na ressemble na mokilo moko na kokufa. Voilà, dès l'enfance, je songeais que jour na kokufa na mona yo. Ti naza envie na yo kayo yo pe yo kanga. Nazana besoin comme Esika yo nzambe ozali. Oh gloire à Dieu. Et je ne m'attendais même pas que pour comme ça je demandais pas que na comme musali na sa ko la pour na simba mlimu na bato jamais. Même na école toujours qu'un examen, je demandais pas qu'un examen peut mayele na résoudre na réussir na examen na zaki kuna to ngakutu na banolo batana comme dernier c'est mieux. Parce que alors bon bazara peut ba dernier bazo vivre répète. Calamité na automona le premier école na biso classe ni ostomata et premier mais il est là mais ayi comme na misala bien sûr banda sana biso ba dernier té et puis na bando c'est pour monete na tang na kota na tekende elanda nga même na kota na classe nzambe subunganga batelanga tala bomoinanga voilà. On est natala maye ba olaction obitike ba bazotanga bosala kala kulanga nga c'était autre chose. Bino botanga bino c'est votre temps mais il y a ndeko na bino c'était autre chose avec son Dieu. On s'entretenait avec mon Dieu. Et il m'a toujours aimé. Et tant que nous avons fait nabi ma wusu bazotala ba et ça moi ba j'ai moi ba conséquent ngana ba nous vendre observer bango nabi bien sûr hein. Et ce mais mon frère, toi tu ne parles pas, Nabi. La seule réponse que je n'ai pas répondre, moi je suis le bien-aimé du Seigneur. Mais aucun abino bosa ngato sorana Yahweh to mona na ye na otala ye pas monanga. Oh, tu dis ça comment? Ne observe bandegen. Alors, heureusement que monsieur va comprendre, même Nabi, monsieur va nous benga Jésus, mais yo pire Jésus Nabi non, nga Jésus tenga konde. Gloire à Dieu, Petro, quand on besoin na moto, azamo sali to sala kini même awa l'église ya Pascal. Wana zaki mondimi. Ayebi ndenge on a bien na sali là. On badine pas. Je servais mon Dieu pour assembler nangai. On a pris du temps pour causer avec vous parce que Bino Bozara Bande Koya Liloba Bande Koya Tata. Vous êtes bien aimé du Seigneur. Parce que quand vous aimez un enfant du roi, n'a roi peut accepter la bateau bazolinga bana na baon. Koloa sali labino, asunga bino, abattre labino, apesa lobo qu'on est à l'icolo sali la libota.
ezaka pasunga kaba ni malo bate même na ba païen même o ba finganga po bazana kimia ba vaque librement na ba occupation na ba nkolo asali la moko na moko tokanya nabi mabe so nkolo alinga binote ya ko pesa makambo te pour vous appeler l'homme averti en vous deux l'homme averti vous a plus averti mamso ba keneka luyenge kumba malele me ba yebi oja lobité. Mais bon, auparavant, les serviteurs de bando vivre. Makambo ya lobi pe nkola talisi yango lelo lolo nyonso adite. Oui, regarde, mais pour le moment, nkola kanga monoko parce que compréhension est comme un modèle mususu. Yo lobi ka musu ndenge musu bako chamo on a pili ndenge mususu. C'est à tel point j'ai pris l'option de ne plus tellement parler, mais aujourd'hui Dieu m'a donné le courage de parler de ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. Mais Yahweh akamba kaka mais ce pays le poto que nebiso na nyos na lola c'est mieux hein ce que le loto que nebiso na lola mabe parce que bozupe amukelisa na ngona tina te vous appelez bozu angu peso bomisa yo hein bozupe bozu na famille pe babi azola kisani pe na famille ba terminer yo aujourd'hui vous bato quartier pe babi azola kisani ni azira to monde ça y est malo nini yango ya mukeli ko vous comme la mine na mukeli ça patient na sambela boko ba mpaka malam to kenda tal mukole ko ya eya nango nzamba sala azo abiso kuna to mona na lola mabe ata lelo ye Musa lubina na balite bongo bale ko saloni Musa lubin bana bazali bo bana pe mwana Musa ko kola pe abomio no landali loba yawe apesa makashi na mboka peuple oyo batelema ko la pesa mayele ya ko contraindre ba problème nyosan ko la sala asunga tibota nzam na bomo a protéger mboka na ye ce que Isaïe 7 eye et que la Syrie médite du mal contre toi. Ah, bazom méditer du mal. Le yembwana est pambate. Amen. Amen. Et n'a pas na cause nango. Est-ce que vous voyez bien? Et c'est grave. Ce qui le yembo ibimi déjà que talam pela izali koya. Talam maweton namboka. Yé pambate. Kola akamba. Abattre abino. Peuple congolais, le peuple lingaka nzambe na bango ba sepela na kolanda nzambe marge ba musu bake na luyenge na mbonge mais moke est nzembo yemaka ni le prophète c'est lui et koye mama pa non et na sens pe de koye mama ate parce que libota ba subo ndimi loba donc subo ndimi nde kona bino ata ba tie makambo ata ba fingi bolanda kutote donc voilà. Ni le prophète chez lui, mais on est déjà prophète chez soi. Et on est accepté la parole de reçue à 100%. Kolo à Tambola Libotanios. Merci beaucoup pour l'accueil. N'a bien tellement chaleureux, chaleur spirituelle. Le Bokona Tata et Kamba, Mokona Moko. Tosenga et Panatata. Zamna bumo tata musasa lola pena sema ton pelu kumpenkembo mboka na bule na bongo pena buboto na munene ya wendamna mo sapona utamsa bapona mno marke mukili bazalo ko ina libota no bazo ina ezala peuple no so mba ezali toujours na traknar na bitungi sendenge na ndenge tractation nyo so ba sala contre peuple no luki atabo mengwa mukili tikas ba luki se lo boko no tata yokla libota mawa yokla mboka mawa ete mukili nkekana ngo myango nyonso na bango mitambo nyonso matimo nyonso babongisi pona liboto yo yawe ndam na bomo yonde ko buka ngo nyonso po sisa ngo nyonso nyata nyonso nye loboko na yo nguya mbali ko sala kana molende sala libote tombola ma likolo na mboko mobimba esungama ebatelama epesa esengo pesa matonde epana yo yawe ndam na bomo ndenge libota bazali ko yangela lila kona yo kete libota basango la mokili limisa libota to abata masumu
mabonga nyonso onyonso basi koleka bazali basili kokommetre lemisa mabonga nyonso na tete bolingo no tata pe bomoko no ezala kati na libota bolingo tata mwana mimo centre yika na likolo yika na peka tabo sali abongo tambusa bongo batela bongo pesa kimia mokano ya wenzam na bomo ikokisa makata bapona mino na komo les Christ na Nazareth na ngwa mimo centre libela kino bomona seko amen boboto na kombo na Jésus Christ na Nazareth. Merci beaucoup. De l'église bébé. En tant que chrétien, c'est comme si la famille pour se familiariser l'église. Merci pour ce premier prophète de Koloba. Abundisaka quand il est malade. Continuons sur l'église, à l'église, pour y aller sous la montée. Peut-être que c'est wana bazobundisa yango bayebe kobebisa biloko na bango parce que moto so aza na kati na liloba te parce que liloba eza Kristo ye moko akosokipe na bango donc obundisa eloko malamu obundisaka yango kaka nga na kosenga na prophète le bolobi sensenekata na te esengeli kosalela quelque soit bitumba oyo kolo liloba akosokipe na bango akosokipe na bango lobi osakola benga lobi non photo ya malgré tout ça là était lobi na boyaka parce que je commence à me familiariser na liloba et mon lelo na ye na bénéficier na losambo ya conseil ensemble merci mingi tozaka ensemble boko bana bino ye moko nzamba ayebini no azali kolongisa mpona biso merci mosala. Merci son excellence. Na olingoza na kuna olia kuziana na libota liloba mabe mais quand tu prends l'église mais les souhaiter que ceux qui va dans la boya c'est donc la l'église kamboko de pour comment ça va manger reste manger va pour l'ami on y va le banda ya banda tiye royo c'est pas facile ce que bazan na mele ne va pas rater mais na comme qui ça veut dire fait tellement plaisir pour apprendre la bino volité et bien bakoza yakuna robingi makasi kusora na bapopu dako kumboka isa na Kenya tozana mboka ya pasi batika kusona pasi na biso merci na ngam volité ya bope akolingo oyo na maye molimo lato zamna biso sana donc donc ile o bayo combattre fortement mais tozana c'est bayo zelango na maboko mibale. Amen. Zamna bomo ya osana. Amen.